mbutu mbutunde likambo, mbutu mbutunde affaire, mbutu mbutunde makambo bande konanga, dossier pe affaire ya Nayel na Michou Bembele. Famille bota boya nanu to vanda to seka awa. La famille te yekolala kolamuka zaki na tante penza depuis samedi. Yako vande la dossier oyo. Lelo kande na zuita na lobi te na kende nanu ko betela ngo lisolo, na kende nanu ko solola, na kende nanu bande konanga kande ba yebisaka biso to kende ko panza nsango. La famille boyebi ke nazo kamwa penza ya makasi yango ba yebisaka biso toujours na vie soki bobotami na mama ya mabe bino pe bokozala mabe, soki bobotami na mama ya malonga mama wana kopesa éducation ya malamu, mama wana akoconduire bino na nzela ya kitoko, mama wana akozala toujours et encore elongo na bino, ezalaka toujours bongo. La famille toye kolala lelo tolamuki na ba dossier ya nani ya Michou Bembele na dossier ya Nayel. En tout cas coup de chapeau nanu na bana na biso ya famille Bota. Pourquoi na lobi bongo bana na biso ya famille Bota? Po na famille Bota toyebi ke na chaque famille makambo ezanga kate. Na famille yo nyonso mbutu mbutu ezanga kate, famille nyonso ezalaka toujours na mbutu mbutu. De la même façon na famille na biso famille Bota mbutu mbutu ezanga kate, mais mama oyaza mama oya tiaka bana na ye ensemble asalaka toujours ba effort ya makasi bana na ye ba continuer toujours kozala ensemble. Belvi kande asalaka toujours effort bana na ye bazala toujours elongo moko, azalaka jara ba mama teke no azui ya oyo aike kopanza kote oyo, azui ya oyo aike kopanza kote kuna te. Lelo bande konanga toye komona Nayel na Michou Bembele koswana eke zongi, koswana na bango ti bakendaka ndenge bomonaka bango bazalaka bazokende na bango na ba tournage. Déjà dès le départ kosolola basololaka na bango te. Déjà dès le départ koyokana boyokani ezalaka déjà te. Eza bongo. Donc ezalaka kuna déjà guerre na guerre, soki batie bango na tableau moko. Oyo si foke alobela o soki nini akobimisa, o pesi oki fo alobela o nini akobimisa. Likolo nango mama azosala nini azotala, azozelaka moto epelaka. Mokili ya koloba na ebite nde bafan bakoya kokata bango ke botika. Na opesa ka conseil na loba famille Bota bosilikelanga te, mais na pesa ka conseil na ba voisin. Conseil na opesa ezani tongo batu bakendaka misala. C'est tout à fait normal na entreprise union se faut manager azala, na entreprise union se faut superviseur azala, na entreprise union se faut secrétaire azala. Mais eza vraiment important kosangisaka. Mama soki oza na bana koyeba ndenge nini na kosangisa bana na yo moko. Kozala teke non apesi o pouvoir oyo pour que oyo na oyo ba yokanaka te, pour que oyo na oyo ba bebanaka te, pour que oyo na oyo ba bendana. Eza lisusu bien te. Eza lisusu kitoko te. Lelo na el na Michou Bembele bakomi mbutu moto nde moto bitumba nde bitumba. Makambo bawelelaka nanu eza makambo mibali po bango nyonso mibali bakomi kobimaka na mibali moko. Oya bimi mutu abandaka ezalaka Michou nde bimaka bandaka toujours na mibali, omona abandi na mobali oyo. Tango ya azobima na mobali oyo, ale tango Nayel azomona yepe motema eza kaka nga pe mobali wana ifo na bima na ye. Omona ake kobeta moninga musinzo parce que Nayel déjà depuis akota na maison na bango azalaka toujours na makambo wana ya koloba teno ndenge eza boyenga pe fona zala neti Michou. Nde guerre ya makasi oyo ekota kepa na bango. Eza nde ebandeli yango ya guerre kutu n'en parlons même pas. Eza bongo. Donc mibali nde bazowelelaka. Nayel suwe na yeza akoma na niveau o Michou akomi. La famille. Boyebi ke eza makambo ya Sonia na suka boya kofinga Belleville. Bomona bana Belleville, bosi bomona napesa ka exemple. Bosi bomona pa Belleville ke non yango wana ye wana soki président chefu, ye wana soki secrétaire, oyo nde privilégié ya Belleville. Chez Belleville otikala komona babuzo baboyete. Chez Belleville eza musala. Soki eza na responsabilité moko songolo pakata o Belleville alingi apesa na mutu. Let's say an exemple, alingi apesa responsabilité moko kanenga apesa ki Kenny awa.
na makambo babanda kokitaka na kosalaka ba descente na bango na ba quartier un peu reculé bakende komona kokutanaka na ba femme mère bapesa bango ba conseil ba délégué nini Kenny c'est parce que Belleville kandi ayebi ki ye Kenny yango apesi ye délégation wana keno Kenny ye muto akobanda kokamba eloko wana mais chez Belleville pas question bokotikala komona te keno awa Belleville yango wana amataki na oyo awa Belleville yango wana kitaki na oyo Belleville babiloko ya buzoba ezalaka te Belleville babiloko ya bongo etikala kozala te pe ekotikalaka kozala te ezaka pasi eza pasi penza ya makasi yango bana bazokoka kopesa de meilleurs d'eux. Pourquoi? Parce que déjà tant baokota na bazokota déjà na tournage tango baokende ona oyo bayebi déjà ke ngana ye toza bambanda toyelelaka mibali siko bakopesa ba meilleurs d'eux na ndenge nini bakotikala kopesa ngo te bakotikalaka s'il faut que bajouer omona oyo abimisi liloba moko boye ya kosala moninga pasi oyo pe na tour na ye pe ya koya kobimisa ya ye na suka mama kosala nini olio corriger bana okamba bana avant na ekimia toyoka nanu neneya ye kosabola encore ye na kosabola tolanda ye la famille s'il vous plaît s'abonner massivement partager les biso vidéo et osala malamu tolanda moni siko vérité eyaka toujours na ascenseur nani naloba Michou leki nanga mongala longwa mbelekete jazz wana il faut quitter les choses avant de quitter nous. Lelo yo Michou leki sila na succès batou na SBana ozo peser tellement que jalouse na ya liboso eza sila jalouse na yo ya liboso Michou eza sila pour moi qui ça si la montagne derrière Naël pour nanyo Vincent yemo ko pesa bato non tout no boye yo lo babo qui a Naël ça on Naël Vincent de ce que ton tout ma boy idole na yo ko lo bali susu te Michou boya ye Joana zomi zoa baja Vincent asala ngona bate belé Michou au commis de trop na SB longwa kolinga te longwa oyo longa na retardé héritier faki ya moment il fallait longtemps avec longa Michou koyoka soni te po mal à l'aise oyo zona SB ona na yebi te po si la futaka na ebinote afuta na ebinote bosala ka pour la visibilité afuta binote Bosi spectacle pour na poto ata 100 francs bozuité omi sombeli OK spectacle na ye mais omi sombeli billet omi zueli hôtel afuta kaya gabi $600 pour ya gabi a tombo kaki etaninga na mopandi sango si la futa kabinote Michou au commis de trop yo langage au Vincent Lobaka na émission na etomba repos na yo ke babi Michou akabela sila ani loko kabela sila et pourtant kabela ki et pourtant ça asa ko lombo chemise 15 ka était comme vendredi et pourtant ça ko lombo koyoka soni te longwa na yo ozaka de na chaîne na yo zone Michou leki nanga mongala zongi sango actif loko kabola ba omo soko longo SB wana oko sala sila nde fali asala Koffi Olomide omo soko longo oko sala sila eloko mo fali asala Koffi Olomide longwa se préparer zama atama démo de spectacle ici aujourd'hui sur chaîne la marche au longwe banda ko to ba film na chaîne longwa eloko ya mwana wana sila azamu ye muta zotinda bat trika kayo
Vincent, yem te ce qui nous question au koloba sous pesa michou. Pour kabinité tozo benga na ye. Na sa RTN c'est aussi la tonga ko michou. Asenga ko ba mbongo na yo. Ok spectacle. D'abord, pour tout dans la soirée fouté les michou lié. Michou a mis fou. Yo mon a pas ok spectacle yem ta ko tisimbo. Tant de titi le no afuta banda Vincent ma benga ba je ne tonga na lobby. Asengi ba o ba chez la bilelo. Bon, à spectacle, moi, visa à Michou, billet à Michou, hôtel à Michou, bon à souki à Michou, bilamba parce là on se balade qui Michou ta sombe qui orchestre mobimba bilamba siko yo na sila nani moko orchestre yo nde mukolo SB si le lilingi ya pamba akoma ko ki ozwa po kaka bakuka wango bango moko nel mutabandaki likambo bata nel mutabandaki après bato balingaka baloba te bayami bato bafingane wana bajasi asila oume na comportement oyo bakangelaka ndoki na maki na 6e oyebi o mutu so za se kangela ngo kindo kato za ndoko bumbo atla kangela ko ndoki na maki na 6e ya likambo yo tika mishu aza mwana dina naza mwana note auta pa yadi tayi kitoko mwasi kitoko to bosa nite bon bata mishu bo libe bo lela nini ndenge si nela wanga ni bino même ezande na orchestre onati si la pena Vincent batinda misho wanga na dina nati misho boni au moins que mon qui tour à tour tout laisse yo si la na Vincent batinda ka wanga na dina nati obima wa le ben la boîte a wanga ni lisiri bweke mais na on bien ba page na bi au moins que biso famille bota biso awande za boy mutia na ba audio ba vidéo na moi ça mo chop to bika ba moko to leki ai da fie na utiliser so na ko so kiss na bilamba santé to bika ba moko to leki biso ko to bika ngam na lobby to ko za ka misa to baki po ngam ta loba mais bino beaucoup na ba page de famille bota ba sasaida beaucoup na ba page de famille bota ba sasa mo chopi la protection toujours ma page de famille bota toujours ba pas ça. Voilà, de retour la famille na bandi biso nyonso to tukolanda awa nenea yeko sabola seko sabola nenea ayeko bimisa se ba vérité seko bimisa kande boyebi mosusu vérité il faut elobama tokobomba ti mukolo nini tokobomba kati wapi ezalaka ekomaka toujours na bata mosusu il faut vérité nyonso ebimaka na dossier penza nenea uti koloba en tout cas nenea alobi vérité na makam nyonso nenea abimi nyonso abimisi plutôt nyonso oyo efalaki kobimisa benenea alobi nyonso oyo ifalaki normalement koloba la famille mama aza mama oyo asangisaka mama aza mama oyo atiaka batu na ye ensemble mama akoki kozala mama te ke non omona bana na yo bazopotana yo oza kaka non parce que nga naza parce que emati parce que ekiti la famille ezosala pasi ya makasi lelo tokomi komona en tout cas tonton Vini tension ça va tension penza ça va makam tout ça va est-ce que makam nyonso ezali ça va yo pesaki belle vie 3 mois okomi koyoka kuna bisiko kendaki yango dans la vie to anviaka bisika mosusu te place ozali kumisa nzambe parce que il y a de ces personnes bazomona yo bisiko ozali mosusu bazo anviaka yo mosusu bazo lingaka wibango pe bakoma na niveau wana sikoyo
yo soki okozalaka mutu parce que mutu kingandi asali boye parce que mataki ekitaki parce que basali okozalaka ka mutu moko ya kolela yango bomona bato ebele bazoshiwaka na vie pona koanvie lelo oyo baanvi ya nani ya vini esukeli wapi tala bisika oke kokotisa makolo na yo tala bipai yo kei tala bisika yo outi kokende omona bamakambo kuna ndenge ezosalema omona oyoka ya somo kuna ndenge ezosalema lelo oyo koya koteya te lelo oyo koya kolobela yo eloko te lelo oyo penza okokomprendre te yo mutu opesaki belle vie 3 mois o 2 ans apesaki belle vie 2 ans lelo tosukeli wapi tala bisika ke kotia makolo na ye bisika moko ezosala pasi ya makasi ka ndenge bapesi yo conseil Michou lukaka nzela na yo okende ka ndenge olongo epai ya dinana yo na bata nyonso oyo bando jouer barole neti dinana dinana nde azalaki idols na yo me ntango olongwa epai ya dinana oloba nini lelo tokomi kosukela wapi eza pasi makambo oyo toyoka mpona Michou bazolinga ye lisusu te na maison na bango eza réalité eza makambo ya kobomba te eza vérité Michou bazolinga ye lisusu te pourquoi parce que Michou akomi na bafan likolo nango Michou akomi na mbongo koleka boss koleka nkolo maison koleka nkolo productrice ya maison na bango alors bakolinga ye bakotikala kolinga ye lisusu te ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko